Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Sion du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente dans l'émission Nabino Parlons-en. Vous êtes nombreuses côté branchés. Nous devons toujours vous informer. C'est notre devoir de l'embater sur la Nabino actualité de l'ère sur la même politique, messieurs dames. Merci à Gloire Doria la caméra et à vous, chers abonnés. Dossier du Congo Télévision, actualité de Kosolola, de Betalisolo et à Mwanga Tutu, la population est déclarée et Sengeli à Futa, nombre de morts et à Baï Congomani au Bakufi chaque jour et Sengeli Peba atteint à Bali Naye si Nasuka Tosola Peba Matali pourcentage par rapport à bas sondage, c'est-à-dire qu'on a toujours que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a 41% avec Likolo, Martin Fayulu 5%. À travers cette émission, restez branchés. Aujourd'hui, ça là, moi échange na mon amboka Kabu ya Mosakoli na ende toko solola ma matali politique après ça fait makanisi nae. Restez branchés. Bana nzambe na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino ezali ya bino mama Caroline peut-être ekozala mbala liboso landa ngai me bandeko mosusu si balandaka ba message oyo nzambe apesaka ngai lelo na ye na message oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo message wana na fondé yango te ezalaki le 23 février 2023 oyo vers 1h nzambe apesinga message alobi na nga boye Caroline lamuka zwa papier na biki koma makambo oyo na kati ya message na ngai nazwi papier na biki na bandi kokoma ayebisi ngai boye na yoki kolela na bino na kati na mboka na ngai mboka Kongo mboka onga na lingi yango makasi na moni lolenge nini batu bazonyokola bino sika awa na pesi yo ndingisa ya kopanza message o na monde entier na ba Congolais baza na kati ya Congo pe libanda ya Congo yebisa bango boye ngai nzambe na sengi na bino le 23 mars bobanda kosambela à partir ya 12h sambela loba na ngai nini oyo lingi pona mboka Congo pe nini oyo lingi ngana sala na banguna oyo bazobundisa este ya mboka na bino. Alors ngana tuni le 23 mars siko na osala ndenge nini pourquoi le 23 mars nzamba ebisinga boye alobi ezalaki un certain 23 mars batu moko boye basanganaki pona kobundisa mboka Congo pona kozwa etendi ya mboka na biso bisika wapi bamoni ke nkita eza ebele bango ba bénéficier na yango bakoma koboma ko violer ko sala mabe na kati ya mboka Congo biso moko ba Congolais tozo souffrir yango nkolo alobi le 23 mars posana 2023 mwana ya Congo nyonso mwasi to mobali esika nyonso ezwami yo zwa likambo oyo en considération fuka masambela nzambe ezala ekuti yo na bureau ezala ekuti yo na hôpital ezala ekuti yo na musala wapi bisika nyonso kozala na ndako fuka makaka yebisa nzambe nalingi osala boye pona mboka nanga nalingi osala eloko boye pona banguna oyo bazobundisa mboka na biso bien aimé nkolo aye kotalisa ngai ke na kati ya gouvernement na biso ya Congo ezali na ba M23 baza na kati en cravate en veste na kati ya armée na biso ba M23 baza en tenue croyant ke bazosalela biso musala bazobundela mboka nzoka bango bazana pona koteka mboka na kati ya gouvernement croyant ke bazosala po mboka etombwama nzoka bazana koyiba mbongo ko financer ba M23 baboma ba Congolais malamu ba violer ba Congolais malamu ya nkolo atindinga na loba na yo ndeko papa ndeko mama yo ozwi libaku ya kolanda ngai kotala sexe na ngai te âge na ngai te nkolo azwa deja mokano ya kotia maloba na monoko na ngai utakala ngai nakendaka kaka kotosa makambo oyo atindinga nake na lobi ngai na ye kosala part na nga na futi transport na komi awa na sangani na bandeko pour que yo yamba message yo oyo yoki soki ogarde yango pona yo yebake etumbu ya nzambe kozala likolo na yo kasi soki ozwi mokano ya kokabola message oyo na ndeko oyo ayoki te nzamba kozanga te kopambola yo. Voilà cause pour laquelle ngai mama Caroline na ye na oyesika nazali pe na servante de Dieu maman Micheline parce que naza une équipe na évangélisation malgré que bandeko ebele bazwi moi ba empêchement ba na classe bazali ba diacre bazali maman Micheline naza diaconesse na église oyo ngai mama Caroline nazali
papa na biso mokambi numéro 1 kombo na évêque Jean-Patrice Bosoki ngai naza na équipe na évangélisation maman Micheline amona eki akotika ngai moko te ayaki ko accompagner ngai message na ngai yango wana en tout cas ndeko na ngai zwa makambo oyo en considération soki olingi ke nzamba lola aboma ba M23 nyonso en veste en cravate en tenue militaire yebisaka nzambe ke ngai ndenge na fukami boy ba M23 nyonso boma bango nzamba yebi biso tokoboma te tosima makila motu te ye mokeli na nyonso ye moko akosala biso toloba kaka le reste ye moko akoaccomplir. Bonjour Mambo Kakabouya. Oh, bonjour Maman Doriana. Bonne santé. Santé kimia na nzoto mais kimia na mboka ezate. Moi Lilo va d'entrer dans le vif de cette émission. Un mot n'a pas eu téléspectateur pour te couper vraiment la vie via sujet d'émission. Bon ba imboka o bokolanda biso pe baboni na biso nyonso ya océan du Congo na tombeli bino mokolo malamu et puis année 2023 na mabota na bino. Tobundela mboka tolemba te na epsaka bino mail fra émission na lekaka na lobi zangelo kakolia zangela mba ya kolata kasi kozanga mboka te tozana mboka moko tolobaka te ke makambo ya Congo etali biso te makambo ya Congo fetala biso tokobundela Congo kino tokozwa libération pour na mboka na biso. Merci beaucoup mon mboka, bonne fête à toutes les mamans, tous toujours car na mois de la femme. Bonne fête na ba maman nyonso o ba kozwa libaku ya kolanda émission na biso to beta lisolo ya mwanga chuchu o to ete dossier na ye ils a déjà fallait ba sambisa ye pe a kotanga beaucoup de complices mais il y a aussi la population congolaise a ko réclamer penza to ete Union européenne Rwanda kosenga libération ya mwana mboka mwanga chuchu azali allié ya ba M23 au abomisi bayi kongomani mingi bandeko balobi au nom de 12 millions de morts. Notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. Au nom de nos mamans éventrées à santé justice il faut que de jusqu'au bout mwana mboka maimatali mwanga chuchu ko kolobani. Merci Maman Dorian mopandisango na maloba na yo oyo pesinga oyebi eza pasi na mboka na biso Congo tant tozomona ba makambo abu ezokomela biso so nazongi sima muke na mikolo wite koleka tokaki mwana mboka ya kala oyo nga na bengaka ye papa poso wa mposo mboso alobaka na assemblée nationale alobi ke na kati ya assemblée tozana ba infiltré baza ebele. Maman Dorian likambo mwana nsusu ekamusa biso te mwanga chuchu yo bengi mwana susu te bon tamba ndeko balimbisa nga ko benga ye mwanga soki mwanga nsutu soki ni bolimbisa nga ona façon wana koloba ko comprendre que ça ye Maman Dorian papa wana balobi ba makambo na ye asali ba makambo mabe ebele asali ba crime ebele na mboka na biso et puis soki ka epana ete baza ebele na bazaria sur oberwa ni ces hommes pasi mingi na Congo Maman Dorian ya on a le ba peuple congolais tant que tozo luka libération ya talande ba makambo ezo la biso mwana ntutu wana na yebite le bito moni biso stovanda liboso ba TV ba biso ya dike bazo sambisa mwana ntutu bazo sambisa mwana ntutu asambisi est-ce que le gouvernement congolais a kosambisa mwana ntutu muto ba se tala eloko yeka musanga bolobi ki mwana ntutu soki mwana ntutu aza congolais biso batuto kangiye justice congolais esali musala nango ekangiye siko boye bisanga Rwanda na kati wana nini et puis Rwanda bazo senga libération na ye et puis ba recevoir kolobake soki bo bimisi mwana ntutu ba M23 ba kozonga sima Maman Dorian tala makambo zo lekala mboka na biso. Quelque part, on félicite le président Fachi, Naral Nae, tout le monde a Mwangachuchu d'abord Bazobima. D'abord, le fait que Rokanga, Mwangachuchu, ou à la liste Moulaï, quelque part, on a félicitations, Pena Aner, félicitations à Fachi Béton. Maman Dorian, un jour, on repère sa Fachi Béton, merci. Un jour, on a remonté qui est biso to sali guerre en Rwanda. Dès la PCA, merci. Mais déjà, ça l'a fait ma déclaration. Maman, aloba masala raté, kolobeza ko salate. Ngale on a koloba yo gloire, yo zamabe. Mais pendant la kisa mabe à gloire, faut pas mona kena singa ko loba ke lo ke gloire oza mabe mena sima sima na okena butu na kena sole. Mwana mboka fe ki seke da loba ke Kagame mutaza au terre ba makambo zo le kana est. Mais nini yo proposer bango, nini yo zo lukosa la po battre la peuple na yo. Na opé c'est merci te.
eza nzambe nde ezali temps ekoki libération ya Congo ekomi pembende na lobaka yango moni ba mwanga tutu bakomi koduma et puis basili te baza ebele akosa balliance ebele na baugandais na bakenien na kena EAC mpona kolukaka kimia c'est ça befort ofatia Maman Dorian balliance asali eportele biso nini yebisa ngai balliance oyo basali wana oyo lobi ebele naokaki ndeko moko asalaki émission lobi toza so na combien d'armée oyo eza na ngambu ya Goma kuna eloko nini oyo eportele bacongolais bayebisa biso Pourtant, on a bien armé wana na utoka bangolais ba ye mikolo oyo eloko nini ba porter les biso eloko nini oyo porter les biso na ba armé wazo benga na ba force wazo benga po ba soutenir biso eloko nini ba bakisi na mboka na biso eza distraction Maman Dorian eza ta nzambe nde koki na Congo ta nzambe koki to bito ko yungula batu nyonso ya mabe bakobima bamwanga tutu babimi bazaya sur robert bakobima baza ebele ba moyosi nyarugambo bakobima ba étranger baza ebele na mboka na biso eza mona mboka Félix Sekela seul effort mon côté poya moto mon effort na ye il faut a déclarer guerre na ba Rwandais de to remarquer to bi que moi na mboka en tout cas a commis penda force moi na mboka penda a commis na souci en mboka na tant to mona question déclarer guerre tant yo so ke lo ba ke Kagame muto aboma eza lo rôle yo na ndako obi ke muto aboma bana nga bango yo na moni na kangesko eloko nini yo sa pa mutu wana ozolo banoka po se pelisa ba to po se pelisa mundo mais lo ba sala action. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Nous allons mboka mosakoli to ko bandela susu. Au nom de nos 12 millions de morts, notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. Au nom des millions de nos mamans éventrées enceintes, notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. Au nom des milliers de nos enfants qui ont à leur tête fracassée par les sanguinaires, assoiffés de nos minéraux, notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. Au nom de nos paisibles paysans décapités dans leurs champs pour nourrir nos familles appauvries, notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. On les a dit affaire Yamwanga Chouchou. Donc, on a toujours justice parce qu'il y a des sons innocents. Chaque jour, ils ont aussi la tête de Koufa, Nangambu ya Este, donc on a justice. Et ceux qui peuvent en être, Adef du Soussou, Balobi, Farde, c'est tellement mingi. M23, mais Nangambu ya rebelle ya Adef, 118 morts, na mois de mars, non aussi 6 mois, mais 118 morts, Koufi, moi, Namboka, pour par rapport à la situation sécuritaire, Yamboka, Biso, Koto, FARDC, Toko, Baba marche, et ça, ma soutien, FARDC, Miss Talami, Mingi, Nangambu, Yaba, M23, mais Koto, Rebelle, ADFP, Kosala, Moussako, Maman Dorian, les a pas si mis Namboka, Biso, on a su à courir, ce temps où il y a Sanga Kobiki, Topé, Samoa, Namboka. Matondo na musala za kusala ndeba mwanga tutu bazali ko Maman Dorian omoni Congo na biso eza pasi na mai o nyonso to omona lelo na Congo mboka na biso ezo senga biso moko ba yi Congo mani to telema to tia mutema epa ya mutu te to tia elike na biso epa ya mutu te. OK, là tu rejoins Bahati na soki na peuple sengeli a zo responsabilité. Oui, soki na région de Bahati plutôt na maloba na na makanisi na pas Bahati bango nyonso baza ba traître na mboka na biso Maman Dorian bango nyonso baza ebeliste ezebele tobima tobundela mboka na biso totika kotia mutema o barme angolais baye barme boye baye batu boye baye ba osela biso eloko te Maman Dorian soki tobimi tobundela mboka na biso te makambu nyonso to omona ekobanda ko continuer ko sala makaka ko sala kaka soki pe to tie like na bato bazo tie like na bango epa ya mwana mboka Fachi beton yazo sala toza contre été mais to loba o tozomona. OK, Fachi beton la kisi biso limite na place asuki alors biso moko tobima tobundela mboka na biso. OK, peuple congolais tellement tout le monde a signé ma politicien peuple congolais tellement tout le monde en Afrique d'ici doit marcher kasi maman eza ba politicien. OK, ba on est ba bazo régler peuple congolais tellement et puis peuple congolais toza mukie o to ana makanisien malamu pona ko bundela mboka ebele nde ba kena sima ba politicien. OK, tala lelo to uti ko kena yo marche ya le 11 sur la bo le 11 mars tala ba politicien to ba sangana ki ba bengi peuple moni peuple ndenga bimaki ebele po ani ayoka ki voya ba politicien mais soki nde ba mama océan na ba ndeko buno mimenga nde ba sangana po ba lobi to bima aba bi ba préparer na fin ni ba bima marche pona makambo etali seni po ba kende na pa ndeko ka dima na ville kuna tala peuple congolais ba robima combien donc ba politicien congolais ba boma biso donc peuple so alingia atelema bima bunda ba politicien congolais ba lembisi biso na o baza l'opposition na o baza en majorité bango nyonso baza ndenge moko.
Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission. Problème et Zali Koto Yangambo, Yabaï politicien, quoi affaiblir la population congolaise. Et aujourd'hui, nous avons la création de parti politique, qui est belé. C'est-à-dire la création de distraction et qui est belé. La création de promesse et misale et qui est belé. Parce que la parti et quand ça rabagène, surtout jeunesse, donc ils ont pour endormir la population. Maloba, Yamanambo, Kakabouya, ou toujours pour interpeller les jeunes na conscience. Il y a bayo rwandais ceux qui le pays ça balkanisé bayo rwandais bazo école Congo et vous allez pas si mais tout ceux qui payent en témoin en mboka donc on va toujours même atteindre situation sécuritaire en mboka à part ba M23 ndé ba ko bundisa école Congo nos enfants nos mamans bande ko na biso ya mibali ba ko kufa chaque jour ba M23 na Goma ba ko ça la recrutement ya ba membre ba ko recruter ba congolais ba oté ko kanga ba donc on va peut-être bravo na musala ya ania bravo na faji batu ba ko recruter ba M23 ba ko ça mta malamu évangélisation Maman Dorian eza pasi mingi na mboka na biso Congo tant que soya ko tant nazo loba que peuple congolais il faut bateleba omoni mboka na biso esengi ke biso ba imboka toyoka souci ambo et ça la nga pasi tant na mona ba makambo onde tozoye bisanga ba M23 ba komi ko ça la recrutement mais politicien mon côté asili ko se voir au politicien mon côté asili ko loba pona makambo etali ba M23 ba politicien no se belé bango na so silence tala makanisi na bango pona mona ke bango ba distraire biso peuple congolais tozo ke na maponami 2020 botala muto boko voter 2020 botala muto boko pesa ngana otno tangu bino so bozo wela ke to ke na bokonzi ta bozo wela ke bino so boko ba président na 2023 boye bisa biso likanisi na 2023 zani parce que bango mo ba politicien ba ceux qui président abimi na voix peuple la démocratie peuple voter président abimi ce qui fait que le président a voté na tricherie à osali la bolam pour mboka nae. Voilà pourquoi tout bazo peut-être occupé makamba est était tout la focus na mai matali élection parce que ceux qui population a voté mutu na volonté na que mutu ana bimi président na oza redevable na population. Maman Dorian omoni ba makambo wana nyonso wana na kosa ote omoni lelo na lobata en Afrique précisément na mboka la biso Congo. Toyebi biso nyonso ata biso peuple le to le bito sangani 1000 to sangani 10000 to sangani combien pour to le bito voter muto biso peuple to kolinga ba décider bazali o ba décidaka ngana to ko ba ki mama don to repesa ta musu ndeko muzutu maboko na 2023 to repesa ndeko foel maboko na 2023 mais ba décider bazali nde to uté ko mwana mapona ezo senga nini ba politicien congolais o to zo benga o ba watali kanisi moko na biso ba peuple congolais ba opposant ba fongo la voix na bango ba sa peuple bo bima bo se soulever na loba na mission na mingi na sala kana loba na bike soki to bimi to bundi to kocha mo continent na mboka Congo na 2023 na maponamité oh biso peuple to kolinga to tombole ine tina pa peuple to kiti si to lobi à partir de lo mo kondia ro diriger mboka Congo hier kasi soki biso to zo ngato ke na ndela l'élection so ngato ke na ndela maponami est-ce que oh biso peuple to voter ndeba ko tela biso combien de fois to voter maponami na 2020 na Congo na mboka na biso Congo o epesi solution to voter na 2006 ba tela biso muto peuple a voter na balongo la élection te pona ngai na ndenge mboka ezabwe l'élection c'est un homme ti to bunda non bitumba so to bundi bitumba pas solution pesa mi to bundi ce qui est résultat Maman Dorian Fachi Beton biso ba peuple congolais toza benimi na été Fachi Beton biso opposant ba résistance toza ba ennemi na été Fachi Beton AP manana fanda matana nselon pona nga total muto to moni que o aza sincère ba ko chaper pourquoi pas ba ko chaper maman aussi to pesa pe chance na moi si point Fachi abimo na moi si on peut sa chance na 2028 soit ça l'idée mandat abosa ni 2 mandats mandat moko 2 mandats soit le bidé mandat abosa ni 2 mandats pour ça tant on va promettre ba peuple congolais que soit ça 2 mandats on va sali apesi biso nini na bilei nini na transport ni yo yebi to tambola londe la transport ah maman na nga Dorian to na lobby na sala ka mission na loba ki peuple congolais tango okende ko voter bino bato bona posa au voter to rezener quantité d'enseignement maman oh notre gouvernement ya Fachi Beto yebisi biso lo ni aussi ba réagir o essayer ni pas peuple congolais ba moni ke ba yebisi ki biso to kosala maman Dorian ni école nini na rememo l'école moko na rond-point ngaba ba benga na kabana so ba benga ni bana ba bombi bango na kati école na 12h heure ekoki ba bimisi bango bana ndako ba ke okosa ke to kwenda ki classe mais bana batangi te
Sur 100% Fatih Béton, tu ne reconnais rien. Oh, Maman Dorian, Ndenga Mabete, ça m'a likunya, tu as la vérité. Bilan à Félix Tshisekedi, ils a 0. À ça, le côté maman, bateau de pêche, il y a Bambiso, Balakabiso, ya. Ça, c'est le carton, c'est le qui t'a dit $. Il y a aucun carton, c'est qui t'a dit $. Bateau de GIE, bateau de pêche, d'ici peu, tu retard la semaine. Yo, Moniango. Quand tu as la Moniango, yo, déjà, Moniango. On a Moniango, tu as 17 bateaux, on va le baiser. Oh, nous sommes en gouvernement, il faut que tu aies le rapport dans la monnaie, ils ont le coin d'autres. Oh là, l'autre qui a sommé Moutou, quand on a Moukaboza, nous avons un piéton. Ils ont le couta. Merci beaucoup. Tout ce qui est madame Benafou, comme émission, on a vu ça. Tout est sur l'instabilité, d'un côté, il y a politique, tout le monde. Chaque fois, dans Ngambu, il y a Jikaka, il y a aussi des gens qui vont rejoindre surtout l'Union Sacrée. Tout le monde a tweeté. Alors, 80% provient du FCC, comme vous pouvez remarquer sur la photo. Sur la photo, à gauche, à droite, autour de Jikaka. Quand la même photo, on a bateau, à gauche, à droite, la mère Mende, Julien Paloukou, à tout nous, baza et belé, baké Nangambouya, Fachi. Lobi pe baza Nangambouya, ya Fayou, ceux qui a du pouvoir, Lobi pe Nangamba Katumbi, ceux qui a du pouvoir, mon amboka, par rapport à la stabilité, on a, il y a baï position, on a besoin de revenir. Kasi maman politique ya mabe ya ba imbokati. Mayele mabe, on a autant on a le bakinabi que ba peuple congolais au baza concert on a sima politicien. Pourtant on a mutu lokola aller en tundu. Aza mutu asali ba mabe belé na sima Kabila. Tant on a mutu lokola la mère Mende. Batu ba kufi 80 mais elle qui na médaille lui batu ba kufi 5. Elle qui na médaille lui qui batu ba kufi mibale. Akena sima Félix Tshisekedi. Yebisanga. Likanisini ba meme Félix Tshisekedi. Et on a que le peuple congolais, il faut que nous assumions les politiciens. Balingi bisoté. Et puis moi, je suis Félix Tshisekedi, je suis posé à Congo, mais quand on va aller en tout, nous avons la meilleure main de terre. Et là, on dit que nous allons fala luka bato basala na mte bato mayele azo bato basala ko zulu kwa ba mama otia ozulu kwa ba bwino mimbenga azu bato kwa ba bino mama doyana bolo bakabo solo pona mboka azu bato yebike oso na zuye akopesa likanisi mboko ke libos mozo bato kwa ba la mère Mende ozo bato kwa ba le tuni o makile ba peuple congolais na nzoto na bango yo zu bato wana pusi bango pembeni yebisanga est-ce que mboka ko marché eza ndenge moko na opesa na profiter pour opesa conseil et pas la président Martin Fayulu Madidi. Le président Martin Fayulu m'a dit dimanche au salaire qu'il est 11. Le peuple congolais belé. Parce que c'est qui n'a ngoté. On bombe la vérité. On va oser au Sénat du Congo. Parce que bombe la vérité na CLPKT. Le peuple congolais belé. Parce que qui n'a ngoté maman. Mais tu as tout le monde qui fait mouvement. La population qui est belé. Maman va réclamer. Il y avait la population. Maman Doriana population. Parce que qui est belé. Il y a biso to salaka. To salaka lito ingam nangambu. Biso to salaka na kati. Mais lito ina biso eza na gauche eza na droite. Yo kaki maloba peuple congolais belé. Babanda ekoloba. Ah président Fayulu a marché les sous na matata ponyo. O asala mabe. Président Fayulu a marché les sous na Moïse Katumbi. O asala mabe. To banda koyoka mato ina biso banda ekoloba. Mais muto alingi président Fayulu te akoloba yango te. Et plutôt muto alingi eta akoloba yango te. Biso to lingi to koloba yango. Ya on a oloba ke ba politicien congolais na biso. Ba ninga koyoka ba peuple congolais o baza na posa na bango. Président Fayulu asala ki bien. Batambola ki bien na ndeko na Adolphe Muzitu. Kasi tala ndenge bakomi kokosa ye. Comment on a balé en tout nouveau, ça dit ma belle, bah bomi, bah te belle, bah la mère Mende. C'est qu'il y a un problème, bah les politiciens, bah Rosala, ils n'y longtemps, qu'on vende ici, comment pendant longtemps, pour peut-être trouver solution. Te maman n'a les arbres étrangers, n'a pas si bien on a vu que bateau, bah il a remboursé que il bosote. Oh amoni que ah Kabouana maman d'Oriana so baza ici, comment so vendre ici, comment bah consommer quelque chose, bah retrouver moi. Et le remords au Congo, tout le cateau s'anime. Dans le quoi qui ne sait quoi, il y a la place au société. Tout le cateau crée moi tout le monde, tout Kabola Bango, pote moi. Patala qui va moniquer, Fayulu nada fumuzi, tout bazan ali kanisi pour na Congo. Il y a un moment qui va se tout Kabola Bango. Tout ça Fayulu qui boye, tout ça musique tout boye. Tala le loba Kabouani, ou à quelle gauche ou à quelle droite. À quelle pas Kabila. À quelle pas Fatih Béton. Tokolobani. Pour y aller ma bon, ou à quelle union sacrée, ou à quelle FCC, Tokolobani. Tala le long de vos petits Kabila force. Tala le long de Fayulu a du force. Parce que le peuple est pas conscient. Le peuple quoi ba maman océan, le peuple quoi ba bulo mimbenga, le peuple quoi ba biso, le peuple quoi ba bino ba doriana, le quoi ba nekonanga gloire, le quoi ba nekonanga Moïse, tout tika na biso na 4-4. Mais le peuple a conscient te aso ke kana sima ba ya police ke na banka le quoi mbo ba chesinga. To bima to bundela mboka mama, to na ba politicien te ba okosa biso. Soki to la na ba politicien to kokene liboso. Ta le quoi mutu ko la le ntundu. Otali mutu le quoi la mère Mende. Okoli déjà. Bah ça peut une chance.
mais yo wana yo suna sima Fachi Beton pa boya kana ete libumu e boya na ngelo ka kolia ete buku azui bango tie bango pembeni nayo tala mboka ndenge kombi otambula. Est-ce que Alain Atundu Mama Doré quand t'as déjà papa no te bongo na mutu mabe est-ce qu'il y a quoi ya pembeni na Félix Tshisekedi lelo Félix Tshisekedi pa ya Alain Atundu depuis bosser la repère journal bosser la repère promotion na ba TV bole kisa Alain Atundu a quitté FCC aya ko rejoindre Félix Tshisekedi na nini na pito na o nini na union sacrée tala lelo ngobila makombi mosala lelo ça va ngobila osala ngobabe ça so salir réputation Félix Tshisekedi so boye bité ba frère bato ayide ba frère bato bato bana ma miso ya milai bato bana miso ya makasi ba frère bino bato ayide pes o bolinga Fachi Beton ngobila zo sala boye bité ka so salir réputation ya président na bino mais bele ba se pela musala kitoko Fachi Beton musala kitoko Fachi Beton lelo na ko memona kapela maman moko boya so pension ndo sa na compagnie moko boye mwana ne muto ya bisinga kino lelo maman na sa na 50 mais bato belé be ba ko féliciter ngobila o mona ke espace komi o mona ke bato komi pe ko respecter Mama Doriana to boite bato batunga na nzela espace etikali oui bien tango zo robuke lo kamuto lo nini oyo pesi tango zo robuke lo kamuto lo nini oyo o prévenir que ton ne na robuke lo na o ko buke ya mabete biso to zaki chu ba ndeko buka to mona ki ke bato belé batunga biloko na nzela to moni penda ba buki ndaku terrasse etikali mais ka tango zo robuke lo kamuto bato batonga ka biloko na nzela bafuta bampako na bakomi bato batonga biloko na nzela bafuta bato na komi bato komi ba éviter que bato batonga biloko na nzela donc bato mabede bato yango to bi Félix Tshisekedi na ndinga mabete 2023 AP maintenant to luka muto yo aza makasi muto alingi ba peuple congolais muto akoloba ke ngai na signer rangena na signer guerre na Kagame voilà nde to robetele maboko mais ça c'est que yo zo loba mo ça le côté bongo nde to lingi yango ti. Merci beaucoup mon amboka to komi vraiment na souka un petit rappel na moi quelques promesses la chef de l'État to bandi à 7 octobre 2019 président Fachi Beton alobaki je suis prêt à mourir pour que la paix soit une réalité. Le 31 décembre à Lobi la paix sera restaurée dans l'Est et dans toute le partie du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans contester à ce résultat. Merci Baimbo Kao Bozo Kilibaku ya Rwanda biso mokolo alelo et na tombé libino mokolo malamu et puis année 2023 ezala année moko malamu pona ba peuple congolais o baza conscient pona ko bundela mboka na bango et puis na pesi ba mama na nga nyonso o bino bobota kabiso o bino bobota ba konzi wana ezala ki pasi na ngana pesa likansimo pona ba mama tala lelo mama Doriana na kato maloba te na zonga mwa simba o tala ki image moko utuko bana parler du peuple oyo ba mama bazo yemba dollar kita ina to sotala ki image wana image wana obi ke mama wana lelo bazo lukise balobi ba luka mama atina ki nzembo wana na parler du peuple ke dollar kita tala mboka balingi vérité te soko lobi vérité bakangi yo e ba mama bobi mabobunda bakosa bino na maputa te bakosa bino na 10 francs te na 100 francs te to bundela mboka na bandeli yango lisusu to sanga eloka kolia to sanga lamba kolata kasi to sanga mboka te peuple congolais partout kinaka azalaka na enyama bongo so to sangi mboka na biso to kokima vrai congolais to bundela mboka o pa landi biso o moni que to lobi mabe o limbisa o pa moni que to lobi o loba so ipe moni ko cha commentaire mabe tiano commentaire mabe mais o ayebi ke za na souci ya mboka po mboka ke liboso na yebi ke akopesa solution pe akopesa likanisi po na mboka na biso na tondi bango botondi. Merci beaucoup mon mboka Kabuya, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Des toujours appel à la justice militaire na dossier à Mongatutu dossier ça vraiment maman na so so ensemble à distraction au nom de nos 12 millions de morts, notre justice militaire doit aller jusqu'au bout. Na bato apesa mbongo. Au nom de nos paisibles paysans décapités dans leurs champs pour nourrir nos familles pauvres. La justice militaire et Sengeli et Salamusa Nango Ndeto Kominasuka. Merci à Gloire derrière la caméra, à l'assistance de Maman Océan. Merci à Moïse côté montage et à vous chers abonnés de Océan du Congo. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.